la live. Na ko beta ngo capture. Comme ça boyeba. Eza la mingi to lali to chauffer la biso ya marel surtout kota mobali na ye simba mobali na ye. Wana point faible mobali na ye simba mobali na ye. Ya tindira nga identité na yo. Tindira nga identité na so rien za pembe na bino na pembe na otindo lu chiffre ka sikulu. Tindira nga pena non complet. Na je peux poser dans ça na pousse na ka rien za pembe awa. Na tilo mo lu chiffre ça le moins bien. Chauffer les biso ya marel. Chauffer les biso ye surtout mobali na ye. Vingela biso ye po biso to yo kaguya ya. Sizo za simba na ozo la na bwendeni. Na je pose tindira nga identité na on a peso ma 12 chiffres. O me la mama ya bien. Chauffer les biso ya marel. Surtout mobali na ye. Wane point faible na ya. Bon niveau intérêt on la liste on a qui les constater na concert. O tiki biso na yoka tozaka muluba na yoka pasi yango moni bandeko baluba tolinganaka te baluba tolinganaka te ovandi na Allemagne mboka ya mibeko balma balingaka buzoba te balma baza lokola bikolo bamboka nyonso oyo te Allemagne eza boye Allemagne eza boye NK nazoya na Allemagne Zambe na boya olatike mo vandina bo santu Ozinga mina bajelo bakoyembela kayotongo pepopa Mbote balandi MDG de TV mafuta sikizali ngewe bino mère d'Orcas la grande dame Zambe apambolela nga bino kaka ndenge so mesana ko kopesa bino basango pe kopesa toli lelo toye na affaire Moura la marina na LK. En fait, c'est quoi l'histoire? Ndeko na biso na kombo ya LK. Bon, personnellement, je ne la connais pas parce que nazala trop polémique te. Et babilo quoi polémique, tout ce qui est anti-valeur, en tout cas, je ne me mêle pas. J'ai pas le temps, désolé. Le temps passe vite. Hein? Kalate Swazozonga, on est focalisé na mambo ya important. Soki na ye pona kolobela likambo eza kande na bisa bino. So likambo kolobe ezali toyaka poto loba mais soki ezate ou encore eza meza na tina te to koyate. Bandeko, en fait, c'est quoi le problème? Donc on a besoin d'un combat LK. Et je ne la connais pas, naïbita za chroniqueur certainement. Bato ba monde ba rando, je suis sûr et certain. Parce que ba lolenge ba comportement to ba bizalele ya boyezalaka epana bango. A benga kinde on a biso na kombo ya Moura to ebi Moura de la presse to ebi notre frère congolais za na Congo Kinshasa zape chroniqueur asala pe musana na ye na ndenge na ye. Et to ebi on a biso bo bato ba ebi ki il est et puis domaine na ye ezanini spécialisation na ye ezanini ya na ye ezanini ou encore spécialité na ye. Et connaissant Moura, quand on bazana barando na bango, ndeko LK wana abengaki Moura, pona Moura afingela ye la marina. Bazowela nini nga na bino. Bato barando bazana ba mamu na bango bawelela bango moka bato bayebi moi personnellement je ne sais pas. Et Moura motema malamu kile, bon je sais pas basola na la marina certainement ou encore peut-être asepela na ndeko na biso moi si amona ane mabemo epa na été. C'est comme ça qu'il va alerter notre sœur, notre maman, la marina Atatou, que j'aime aussi. Que non, maman des abotala complot na kombo na yo. Tala, teke les dossiers et a pesier na ba voice. Ndenge ba bane benga e balaki ba mbongo po afinga Atatou. Na mobali na ye, s'il vous plaît. Moura ne voulait pas le faire. Et ce qu'on nous a appris, ou encore ce qu'on nous apprend par rapport à Neonabiso Moura, le fait à robot et à Rossala paye à dévoiler secret et lequel est problème, il paraîtrait, il a été battu. Batine la yon diye batama beba beta ende on a biso kota ki hôpital. Et bon, on a même la banderole ya pembe na motu. Et je sais pas na benga obongo bon bandage tout ce que vous voulez. Na motu bandego motu ezara dangereux, mutarozo problème, mutarozo choc. Bande onanga pourquoi na ekoloba magambo quand ndeto mesana oya opesa binotole. Écoutez, évitez d'avoir les problèmes avec les gens.
na bandeli. Évitez d'avoir les problèmes avec les gens. Tala. Na pesa ba message na bato barando botika makambo yo. Mais jusque là, ezaka net mo ba ventir net baje. Tala. Le Seigneur a pesa un message, je crois plus ou moins 3 mois passés dans la chaîne nanga. Pero de marambo magali lo mama na ndeko na biso o manula kitoko bandeko boyebi. Nzamba bandeko lo kosenga na bandeko ba se repentir parce que et ceux qui la bango mabe. Très bientôt le Seigneur va commencer à les frapper. Na ebisaka bino ba chaîne e bano kangama. Et bomona ki ba chaîne ya bato ebele kangama ki. Na ba YouTube autant ba kombote pour nous éviter polémique. Juste après message wana et ça là même pas un mois ba chaîne mususu koma ko kangama. Yana bato mususu bakata ba monétisation wana eza ba signe. Bande wana ngai na bandeli sous message wana zwaka. Nzambe très bientôt année ici la te ba na frapper ba misusu. Ba ovana na ba chaise roulante. Il y a ceux qui mourront même. Nazwaka message au période Angelina Kufaka. Mais ba bolembu kaka na kwa kopia ngote. Et tant ba mambo ba Manuela ne ya ko salema ne sala tellement somo imaginer mutake kota na nga pa bo mamuninga. Pouvez-vous imaginer? Le niveau bateau ba koma nango c'est très grave. Et repentez-vous. Repentez-vous bandeko na ngai. Biloko bozo sala yana tina te o apporter bino elokote. Conseil on a européen bandeko na batu nyonso balandaka MDGDTV en foot sika. Évitez d'avoir les problèmes avec les gens. Pourquoi? Simplement parce que ebi motema mutute tu ne sais pas de quoi Songolo est capable. Donc mona ba makambo moko na communauté na biso à cause au nom ya vengeance bondimate yana batu ba après ko boma batu likola vengeance. To po basala ki mabe moko Songolo pakala. Évitez d'avoir des problèmes avec les gens. Bande onanga iboyebi mutu Songolo pakala te, boyebi te nanya aza capable ya nini. Nana lisolo mo fale na beta ya mwana mwasi moko ono ya vengeance. Ono ya vengeance. Balingeli eboule. Master na ye babebana. Sko tellement finga ki master na mobali na ye. Master oya ye babebana wana. Bayokani na mobali na ye. Mobali ake lingala fille. Akenene tika na bafomba ba me ya culpa ndenge zala kaka. Endeko mwasi wana certainement bana peta mususu pe ko chan mobali ya master liso. Tabazala na bien na master. Asopana pe. Ala lié. J'ai la vidéo avec moi. De mambo na oloba oyo ezate ba betelinga nono na moni vidéo. Et puis ala lié wapi bana bolimbisa. Pona lingala na mbetu ya camarade na ye yango wana. Donc en fait c'est compliqué. Bref na kangi parenthèse na koya na lisolo wana kaka dans 24 heures awa si tout va bien. Et na redévelopper en okuna bande onanga éviter avec les problèmes avec les gens la bako boma bino boko bomana o déjà ba msuba mo ke kota banga pona osaba ninga mabe ta bobi mamonda rando ko bobi mamonda rando eza monda malamu te c'est quel genre de communauté comme ça mine de rien koya ko finga mutu ba finga na mobile ne vous pouvez imaginer balobi mobile ne point faible na ebité point faible ngo eza ya nini azala jigolo na ebi pete tellement ba mambo bato on peut to ki paraté donc na pe na petit na koyeba te mais na ekande na pia conseil et puis bino bato bo mensana ko finga bato ta mususu pe yo zano pe gravité mobile to pe moi sino pas ne gravité mikolo leki na mona na page moko na Facebook na sekine tina ku bandeko ba filmer mobile ya Mama Congo bon na ebité so eza solo mobile na certainement bato ba yebi bato basali ndengo na balo botala mobile ya Mama Congo non Congo la mutute botala bande wana ngai obi ko so aussi problème na congolais a capable ya okene ko kundolela ya ta photo ya babenga onini ya X-ray boyebi X-ray ya babenga onini o so moi ça na zemie ya échographie tala Congo la capable a okene kundola ta photo na échographie tant ça na zemie le moment na bino ou bien photo no tant ça na 2 ans belaka buka nde na mona une photo ya Marianne Tumba
batie na TikTok avandi na zelo. On est coca. Mon Dieu, Seigneur Jésus, oh communauté nini on s'appelle rai. Bande onangai, bolimbisa pour na oseka, c'est vrai. Dozo seka mais ya maman oseka te. Tala, évitez d'avoir les problèmes avec les gens. Vous ne savez pas battre capable de nini. Boyoka masolo sarato là. Ezaka ne passé. Oyo ka rapport a finga fali batu mususu tout ça ba piéger ye ba kenda ko mutakalize tata botaye s'il vous plaît. Botala niveau. Likolo ya nini ya ko finga batu. Ah, yo finga batu zela balingela ndeko boule. Bandeko bakenda ko mutakalize tata botaye. Les amis, arrêtez, s'il vous plaît. Évitez d'avoir des problèmes avec les gens. C'est quoi ça? Hein? Na comprendre tout bozala bato mondialo lenge nini. En fait, n'a pas si Bible la raison, hein. Tant au Bible zolobake, moutoua na yesoute, c'est un homme animal. Bible a une raison parce que, et croyez-moi, ils ont vraiment boniama. Ils ont vraiment boniama. Ils ont vraiment boniama parce que moutoua a un sens à cause de ma boyete. Bande wonanga na lina loba mingi te, to tchela bino ba voice ya bande korande ba solo laki. Et puis image ande on a biso moura bo moneta ya moura na ebité pour na chiter hein. Et puis to tika bino boyoka nga boyoka nga peut-être voir na te na prochain numéro émission na lobby boy. Évitez d'avoir les problèmes avec les gens, c'est pas bon. Botika évitez les problèmes hein. Ou éviter mutema muteza ndenge nini. Car pona ozana problème na tu ne sais pas de quoi la personne est capable. Yako sala. Tala baranki nezaka bien te. Eh, nsambe nanga o communauté ndenge nini elobata wa yambo ya lora sokoko peuple nini. En tout cas ça passe comment na lelo état ya Congo otokolela to kapasi na metema bazui bamboke koi ba rebelle bazui. Au lieu de lukata to se conscientiser to sangisa ba mayele. To ye ba comment est-ce qu'on peut se mobiliser pour nous resunga moko na biso tana ba ndenge moko bo meta la bat baza distrait na ba n'importe quoi. Ah mais franchement vous hein na habité hein liwango pe lo baraté au mikolo komika ba AVC génération AVC. Ah mais binonga na habité penza lelo soki mawango ye toki to payer soazongi to ba malade yango oyo ezoko beta ya mbalakata na habité bo suka wapi. En tout cas, bon la mitema, bon la mitema, parce que est normal te, bateau à la boyete pardon. Natiki bino, bon la ba voice kuna, natiki bino, bon changer pardon bat bazala la boyete. Constater ma famille zoye ba no ma mozo de internet titonde chauffer les biso ya marraine kuna moura. Chauffer ye simba surtout kota mobali na ye point faible moura. Simbela biso ye chauffer les biso. Téléphone oyo eza na numéro ya moura makambo nyonso yango na osalela live. Téléphone on osalela live yango muto eza na makambo ya moura. On a osalela live. Na ko beta ngo capture comme ça boyeba. Eza lala mingi to lali to chauffer les biso ya marraine surtout kota mobali na ye simba mobali na ye wana point faible mobali na ye simba mobali na ye et tindela nga identité na yo tindela nga identité na so rien za pembe na bino na pembe na otindo lu chiffre ka sikulu tindela nga pena non complet na je peux poser msala na pousse na ka rien za pembe awa na tilo mo lu chiffre ça le moins bien chauffer les biso ya marraine chauffer les biso ye surtout mobali na ye vingela biso ye po biso to yo kaguya ya sizo za simba na ozo la na boendeni na suppose tindela nga identité na on a peso ma 12 chiffres o me la mama ya bien chauffer les biso ya marraine surtout mobali na ye wane point faible na ya boni bo internet on zo la lista on za ki les constater na concert o tiki biso ya marraine o tiki ende wana chauffer les biso ye Lomura. Na lobby papa na ngai. Bango sikoyo bashi wana. Okoko edenga teta musuba liaka na nga bamelaka na nga papa na ye bata mura na biso. Na ye bata ke bato. Aba tu kule mboka na bino te mama za na Londres. Ba mama ta mboka. Pardon, eza ba mama Londres. Wana ekota na batu ya YouTube.
nga na suki bongo pona kocha biloko ebele na page na nga te po ba makambo na nge ekomi na l'état. Donc makambo na ekomi na l'état moyen na kota ngo mingi eza te. Ekomi makambo ya l'état. Totika na l'état ba makambo nyonso to ezali ba audio ezali. Ngote te weza biloko ya l'état te, weza biloko ya awa. Weza biloko ya l'état te, weza ya awa. Weza biloko ya l'état te, weza biloko ya mangala oyo ekokota na l'état te. Weza biloko na biso ya apona otalisa bino kofuta ti mura mbongo po mura a détruire nga mais ekosimba pe te kande na yebisaki bino ekosimbaka te makambo bosala bacomplot wana nzambe asa dévoile bino yango ozo comprendre donc bokoka so eloko moko te nana message oyo nazotinda epai ya mwana oyo azaka na Allemagne na kombo ya NK na bengo première fois NK soit-disant NK de quoi bino mo boyebi komone mususu za soki NK ya Allemagne oyebi nayoka mawa na pasi nazoyoka mawa na pasi pourquoi lelo na monaka ndenge bikolo mususu bazokangama tangu nayokaki oza muluba nayoka pasi nayokaki ozaka muluba nayoka pasi yango moni bandeko baluba tolinganaka te baluba tolinganaka te oyebi tangu namonaka ndenge tolobaka ke mashi ya mumenu makila ya minu na meli ndambo na buwaki ndambo elika na yoka mawa elika bandi kofinga nga lelo te elika opesa nga kombo ya na bongo na nyao elika omoni nyao oyo yo bandai kobongolisa nga nazalaki pete na kinyao siko na komi lion siko banda kolobaki ya bongo na ka lion elika ovandi na Allemagne mboka ya mibeko balma balingaka buzoba te balma baza lokola bikolo bamboka nyonso oyo te Allemagne eza boye Allemagne eza boye NK nazoya na Allemagne zelanga nakoleka pe na balabala na yo nakosalaka live na balabala na yo NK naza na adresse nana kombo nana nyonso zelanga na Allemagne okomona nga na Allemagne basi bazwelinga avocat na kati ya Allemagne a part avocat na nga ya cyber criminel oyo naza na ye ya contre ba bêtise na réseaux sociaux NK de Bundes ofinga Fali Pupa akipa yo te ofinga Nana Ketchup akipa yo te ofinga kabatu bakipaka yo te nakolaki soke na muluba ya motema mabe koleka yo baluba oza mutu mabe il fallait ozala te kolo mosusu nakoloba wi po eza muluba te me yo muluba lokola nga muluba ya motema mabe lokola yo NK okolela na ebisi yo omoni ba live ozosala sentiment kosila yo omoni biloko ozosala nyonso na si na jui ato changer kombo Zambe na boya olatike mo vanzina bo santu ozinga